Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être, tomi, présenter, l'uboson en zambé, avant, yako kindekolala, et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'importe lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, n'importe lelo, et Zalimote Philippe Pété, Nakambayo, na prière oyonde konanga, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Et partagez na bande konsusu et bon invitaka bande konsusu pete baya était avant ya kokende kolala et zali prière ok basaka na ranangote pete tokolala ba conscience na biso e kosala te yangonde bezali moment o munguna azali kosala makambo mingi et yamabe et bien-aimé dans le Seigneur tokozwa quelque temps avant et tokende kolala to se présenter liboso na nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas une nzambe moment où tozali ko rendre puissance et pas une nzambe moment où tozali ko rendre et honneur et pas une nzambe moment où tozali ko rendre hommage et pas une nzambe na biso tokozala reconnaissant du bosso dans Zambé a battu biso pendant toute la journée bien-aimé dans le Seigneur et les alipé moment où que toko singa bolimbisi et pas une Zambé peut-être tola la malam donc toko mandana na prière d'ouverture bien-aimé dans le Seigneur nasima tokoyoka malobanan Zambé et tant aussi sa koyoka malobanan Zambé toko kota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko dans zambe pete tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité et à la concentrée et de kolanga, tikanano, nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali loko la émission te bien-aimé dans le Seigneur mais ezali culte était et sengeli ote okota na prière toko bandanano kotika moment oyo na maboko na nzambe bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Obandi kotika moma o na maboko na nzambe ete nzambe abanda na biso pende asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu Père de gloire moma o na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde uzala nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte ozwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moma o bien-aimé dans le Seigneur, et à des moments crucial, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Tangoubana Nzambe Bazali Ko Sangana, Ningeto Sangani Boui, attaque Tozana virtuelle, bien-aimé dans le Seigneur, Tozali, et Seigneur Azalina Biso, attaque Tozalina distanciel, Azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur, Yangone Totik, moment où dans ma beaucoup là, Nzambe, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à Nyonso, du début jusqu'à la fin, prêtez au Jalin Nzambe, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Totik moment où, papa, soit contrôle à Nyonso, Nyonso, ils allaient confesser comme bon Nzambe, vous allez ko benganango, na pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a Nyonso ya moulili, batak Nyonso ya moulini, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, Seigneur notre Dieu, au nom de ses alliés ayoté, et à la musique cannabis, na pourquoi lelo, alléluia, to belemi, bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vivent éternellement, Zamboya Pessionanga, souffle de vie, Napokwa Lelo, et Bele Bakufi, pendant la journée, Nabutu, Balamukite, Mebio Nangato la Mukaki,
totelemaki tokendaki na misala na biso kumisa ye na pokwa lelo Nzambe Mosantu, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomonanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa la commission pour la santé, madame Pessinga, tombo la mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur? Tombo la mongongo na yo, et Zalinda kunayo, et mon côté, à côté les médailles, et téléma, ce qui ont montré que non, le collecteur comme il va héros. Et ils ont dit, ils ont dit que les diable était bien aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale pour adorer Nzambe. Zoa position malam bien aimé dans le Seigneur. Tombolae, Nzambe. Alléluia. Mosanto, Nzambe munen. Alléluia. Bien aimé, Toba dit que belela. Présence naïe, katna bomo, nabiso, katna bandaku, nabiso. Papa, que ton règne vienne. Tozobele la règne naïe, katna ndaku naïo, katna bomo naïo. Alléluia. Ndekonanga. Alléluia, bossana ma problème, bossana ma difficulté, bossana maladie, tombola Yesu, alléluia, Bible le biete, azali ko vanda, na louange ya peuple na ye, to loué, to kumisaye, na pourquoi lelo, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur, to kumisa, kanisa talika moko, Nzambe oyo asale liyo, bien-aimé dans le Seigneur, pour na ko kumisa ye na pourquoi lelo. Alléluia, papa, na pambolio, nos santos la lola, que ton règne vienne. Alléluia, tous allez ko élever Yesu na banda kuna biso, bien-aimé dans le Seigneur, bitumba mingi, tous anango, ezali ete banda ko to ako vanda, ebele banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendé la, tozo belela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombo la Yesu na banda kuna biso, ndaku na yoana, ete Seigneur a régné, azo contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zo contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire bisoban Nzambe, ya ofele bien-aimé dans le Seigneur, talale l'autre commis, et aux obons de l'Nzambe pe azo kayo, commissaire, na pourquoi lelo, tout ça je le monene na ye, bonagnon soit sali, banda tongo tina, na pourquoi oyonde konanga, tozo commissaire lisuso, banda mbula oye banditi lelo, azali ko bate la biso, bazo a janvier tim kolo lelo, combien de bateaux va koufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, obelaki, obiki na maladie. Alléluia, Hosanna, bon, bien-aimé dans le Seigneur, Koumisaye, Pétajali Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, to sengi mawanaye, avant to kende kolala, ya, et prêtez ce qu'il na butu, alléluia, akutio na masumo, tikali, alléluia, prêtez ce qu'il ndokaye, prêtez akutio na lisumo, et affinio, nekolanga, et tozo senga mananzambe, likolo na biso, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, Papa, pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o misnanga na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi o lokumute, Seigneur, pardonne, et pitié, Seigneur, et pitié, Seigneur, apa na sengi mawana yo, na pourquoi lelo, mawana yo nzambelanga. Alléluia, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola moko azosenga, justification na ye na pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo, na pourquoi oyo.
na trouvé grâce wete yo jali nzambe papa limbisa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga etena kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yokamawa tobeleli makila makila na Yesu epeto la biso tozombela makila o amelisi bana nanga makila makila Yesu Kristo makila oyo epetola makila makila na elonga makila na elonga au nom puissant de Jésus totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso etango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso il y a la puissance qui est dans le sang mais à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang alléluia bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus alléluia alléluia nabeleli yo papa nabeleli yo la victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie dans toutes les circonstances de ma vie la victoire nandako yo alléluia na ba démarche na yo ndeko nanga belela elonga makila na pokwa lelo elonga tina otoyelaka ya pokwa ezali pete tozala balongi pete tozala na sécurité protection spirituelle yango de tozotatu elonga alléluia na bisika nyonso baki ko échouer na bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso ya bomo na yo tatu elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na malade wana tatu elonga na ba démarche na yo tatu elonga ya makila balonga kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe olonga na ipena longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yamone ba bonde la kabo na pokwa bien-aimé dans le Seigneur azabito bele molimo santu na zombe molimo santu na zombe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela kayote na sima telema molimo santu na zombe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga apana prière ya pokwa apa alléluia tozo pelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako na yo ndeko na ngai na pelisi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elemba te Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu oke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia molimo santu na nzambe telemisanga na kotanga maloba na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia et laissanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa komisanga sensible spirituellement nazala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, notre sollicité de notre qui programme, tokoyoka parole de Dieu, tokokota na prière agressive, et puis tokotika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yote, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'ensemble, et Exode 23, 25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso bien-aimé dans le Seigneur bolaike bosala ba commentaire bien-aimé dans le Seigneur yangondi etina otoelaka na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote de konanga wana nde diable nde muto asalaka bongo ke okoma bongo pete eloko ya liboso diable abundisaka na bongo ya bato oyo bandimela penza na solo ezali la vie ezali la vie de prière soki vie de prière na yo elembi
ya azwi yo malamu malamu yango nde ndeko na ngai kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 elobi ke ntango ezali elengi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo ntango tozali ensemble yango nde nzambe akisaka babénédiction na ye yaya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso telema na bapriere ya boye ndeko na ngai bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko na ngai obie soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yaya yango ntango ozosala bongo Molimo Santo akopesa rapport malamu yango nde Seigneur akotombola yo yango nde bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment ya koyoka maloba na Nzambe maloba na bomoi maloba oyo esala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aimer la parole de Dieu. Et ezali très important. Yako yekola maloba na Nzambe zwaka tana yo yako tanga maloba na Nzambe tango nyonso nandaku Nzambe ako sepela na yo. Est-ce que ozana Bible na yo peut-être tanga maloba na Nzambe na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, tozwi ba Biblia na biso na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 4 tokotanga verset 23 na 24 toko sauter tokotanga kobanda verset 29 ti na 31. Est-ce que vous avez Biblia na yo dekolanga Actes des Apôtres chapitre 4 verset 23 à 24. Biblia et le Biboé. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Sauter, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, awa tozali na mukana ya Acte des Apôtres tangu le Seigneur azalaki susu na nzoto te na bayikoli asakendeki na lola tango batikali esengelaki ete bakontinue œuvre po ete ayebisaki bango ke bokende na mokili mobimba bosala bato nyonso badisciple yango nde ndeko na ngai esengeli okoma disciple azali mutu oyo ke azali koyoka azali koyekola po ete ye mpe akende kolakisa mpe bato mosusu. Awa ndeko na ngai ezali histoire ebandi na chapitre 3 soki olingi ocomprendre yango malamu obandela na chapitre 3. Na chapitre 3 ezali ke Pierre na Jean ezalaki na temps ya prière babandaki kokende po ete bakende koprie ntango bakomi liboso bamoni mutu moko oyo abukana makolo azalaki liboso yango nde batelemisaki ye balobi ke toza na olo te toza na palata te ya kopesa yo me oyo toza nango tozali kopesa yo telema na kombo na Yesu. Bajenaki te et bakotaki ba retraite te kaka sur place mutu wana atelemaki me tango atelemi sango ekendeki bisika nyonso bandeko na nga. Mutu wana azalaki abukana makolo ezali te ke par accident ezalaki te ke non ezalaki likambo moko boye ekomela ye non abotama bongo banda abotama
mutu nyonso ayebeli ye ke non atelemaka te atambolaka te ndeko na nga yango nde oyo mutu wana ndenge azalaki abandaki kovanda na porte moko oyo babandaki kobenga la belle. Il demandait l'aumône abandaki kosenga batu mbongo ke batu basunga ye. Mais ntango amonaki Pierre non Jean akanisi ke non awa pe nakozwa mbongo bango balobi ke mbongo ozozela na biso toza nango te me biso tozopesa yo koleka mbongo na kombo na Yesu telema. Yango nde masumu oyo Pierre na Jean basalaki yango wana yango bakende kofunda bango na banganga nzambe bakende kofunda bango na bamikolo ya mboka basacrificateur na bafarisien na bascribe. Yango nde tozomona ezokontinue ti lelo kaka mpo na losambo omoni bayini mutu mpo na losambo bamosusu ndenge tozoyoka baexcommunier bango na bacommunauté bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde bien-aimé pasi mosusu oyo ozali komona ezali te ke osali mabe ezali mpona kombo na Yesu wana oyo ozana nango. Yango bien-aimé dans le Seigneur tozoyekola mpona ntina ya prière. La prière ezali arme oyo offensive pe défensive oyo nkolo apesa biso po ete biso tolongwa nango. La prière nayo il faut ezala la prière soutenue. Ce qui olingi ozala en forme, ce qui olingi okende musika, ce qui olingi ozala molongi, esengeli okoma combattant spirituel, esengeli okoma guerrier, esengeli okoma mutu oke ako relâché te bien-aimé dans le Seigneur. Yango la prière ezali arme oyo nzambe apesi biso po ete biso tobundisa baproblème toza nango po ete tobundisa satana bien-aimé dans le Seigneur. Yango awa bandeko oyo bakangaki bango bakendaki na bango tina prison bakendaki kosambisa bango na tribunal kaka pona tina ya likambo oyo ke babondelaki pona mutu abiki yaya losambo na yo ebikisa bato ebele na losambo na yo ebikisa bana na yo ebikisa mobali na yo ebikisa famille na yo ebikisa bomoi na yo ndeko na ngai tokoki kitisa na intensité ya prière te prière na biso il faut ekende crescendo bien-aimé dans le Seigneur. Prière na biso il faut ekende kaka emata se komata bien-aimé dans le Seigneur. Yango tango bamebi bandeko oyo basambisi bango même mutu wana azalaki mwana mukete azalaki déjà plus de 40 ans. Imaginez-vous bozokanga mutu elingi kolobake pona bango mutu wana esengelaki avanda kaka liboso ya temple abanda kosenga kaka mbambongo mais makolo na ye etelema te na puissance oyo bazalaki nango. Yango nde tikete nayebisa yo na pokwa lelo au nom de Jésus oyo tozali kosambela le Jésus et azali le tout puissant, il peut tout. Il est le tout-puissant, il est le roi des rois. Yango de na ministère tokoya kolakisa bino kaka Yesu, tokoya kaka na kombo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, tango basambisi bango basilisi balobi ke miracle esalemi na Jérusalem mutu nyonso ayebi sikoyo tokosala na bato oyo ni soki bokangi bango omona peuple bakotomboka soki bongo ale to relâche bango barelâche bango balobi boye ke mendenge kaka bozokende wana na kombo ya Yesu wana tolingi isusu koyoka te tolingi isusu te ke bota isusu na kombo wana te. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre na Jean babanga kite bayebisi bango ke c'est Jésus là c'est Jésus là et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais celle qui est devenue la principale de l'angle. Balobi ke bo juger binomoko, bien-aimé dans le Seigneur yoka. Que bo juger binomoko liboso na nzambe toto sabino ou bien toto sans nzambe. Namba tindi biso toteya sango malamu ou bien toto sabino ndenge bozali kopekisa biso yango nde dekolanga monde ya ténèbres ezopekisa yo ke yo nde otatola te yo nde oloba otambola na kombo na Yesu te. Bien-aimé dans le Seigneur, thème na biso ezali sur la prière.
yango de balobi ke ba relâcher bango tango ba relâcher bango ba kendeki epai ba ninga na bango place bazalaki kuna na chambre haute bazalaki ebele ba kei siko ba kangi munoko na bango te. Na acte 4 on a place tozali na 23 après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Bakeko yebisa bango ke ba petit biso balobi ke to tate la sous kombo na Yesu te. Mais lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Yangonde bien-aimés dans le Seigneur, tango bango bayo ki bongo kanda ya molimo elati bango balobi ke biso tosa bango toza nga ko sala nzambe yaya mutu apekisa yo te mutu atelebela yo te démon moko te esprit moko te ndoki moko te aya ko empêcher yo ke obondela nzambe kanda etele elati bango tous ensemble yango de temps tozali koya pokwa nyonso ezali po ete biso to tombola mingongo ensemble kotala te ke lokola émission esengeli ete yo mpe obondelana esika wana yozali et dire Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Yaya tango zobonde la nanu, tala andano, ba tomboli nanu, zambe adoration nanu, ba adorer zam, ba prier, bien aimé dans le Seigneur. Yango de tango zali kokota na prière, ata ba prière personnelle. Bandana nous ko élever Nzambe, par le lobby était toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit. Par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Bonade et ali prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Yangode et Seigneur Totombolaka, Mingongo na biso tango nyonso epai na Nzambe. Yokana verset 29 biso totangina yo de konangai ba bibo et maintenant Seigneur voit leurs menaces awa ba présenter problème yaya tango zali ko bondela et pas in Nzambe il faut présenter et ba problème ba difficulté wana wezali bosona yo tanto tangaki la fois dernière et Jésus-Christ na Gethsemane yepe a salaki ndenge moko alobi ke Père, est-ce que ko longola ngai te coupe o ezali boso yaya bondela ke papa est-ce que ko longola ngai te celibat oyo abaye kolibake kaka la même formule ya keno Seigneur voit leur menace tala ndenge bazali ko menacer yo yaya tala ndenge monde ya ténèbres ezali ko menacer biso tala bandoki ndenge bazali ko menacer biso tala celibat na kati ya famille tala maladie tala kufa tala difficulté auto nazango tala na kome banda na kome na libala oyo makambo ezali ko simba te tala mukande ezali mutu na mutu a présenter problème na ye epai na Nzambe yaya nyangonde ndenge bandeko oyo babondelaki. Alléluia. Alors dit que et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Awa ezali tango ke sengaka makasi epai na Nzambe soki yo prêchakate et yango banda ko publier et banda ko bondela pe pona mukambi pona chaîne oyo bondela pona mukambi bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant en étendant ta main pour qu'il fasse des miracles. Yangonde na bomo na biso sengaka miracle. Il faut te déclarer miracle, te déclarer guérison, te déclarer ma prodige au nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Yangoto aussi lisa hein na place dans des kodanga Bible lo biboye peut-être pourquoi toza na temps mingité de kodanga. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Yango de ba bon de la kate ba prière ya mbebote tolongo na ba prière mécanique ba prière forgée to kota na prière spirituelle bandeko oyo ba kota ki na prière wana bazala ki na kanda na kati ya milimu na bango ba bondela ki Nzambe. La Bible nous dit que bisika wana o bazala ki e ningana ki e trembla ki bien aimé dans le Seigneur. Yango de ezali prière, il y a dimension, il faut te élever ma dimension na biso, il y a prière, il faut te élever niveau na biso, il y a prière, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Yangonde na yebisaki bino l'autre fois,
balangue oto zombo na bato bazoloba eza yango te soki okoti na dimension ya prière yango nde okozala rempli du Saint-Esprit yango nde okoloba en langue okomona ke maloba ebandi kobunga yo maloba normal oyo obandi koloba en langue tu seras rempli du Saint-Esprit yango pokwa lelo tozali koyekola susu lolenge bayekoli babondelaki avec force bakotaki na molimo bapresentaki baproblème oyo ezali liboso na bango yaya tala na famille bobalaka te présenter baproblème wana epai na nzambe baproblème ya kofunda epai na nzambe eza ebele mais yo ozobondela kaka bapriere kaka égocentrique kaka bapetite priere kaka ya yo kaka wana mais tala famille mobimba tala baoyo baza nsima na yo bien aimé la Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Famille, ti la village na bino de Kolanga. Yango de malheureux tout ça nango na pokwa lelo, tolinto bondela, bien aimé dans le Seigneur, bayekoli, bayaki koye bisa baninga ke ta la menace ezali, bien aimé dans le Seigneur. Yango ndebo tala na kati ya libota kaka yo mwana muke kaka yo muto bali oza kutu muto ya liboso ya kobala soki omoni kaya boye na kati ya famille yeba ke ezali na ba menace ya monde ya ténèbres menace ya kindoki tala kutu ke famille mobimba batalelaka kaka yo nde muto oza na mike me mutu mosusu te yaya bamokambo ya kofunda epai na nzambe yango wana omonike na libala wana belle famille bazomenase yo funda epai na nzambe omonike na libala oyo ye makambo ezali kosimba te funda prière ya makasi prière wana bien aimé yango de mutu ekokotisa yo na dimension yango de mu okozala rempli du Saint-Esprit yango kotala te ke po eza ya pokwa eza ya ndako na yo ozala kutu na baposition ndenge nini il faut ozala concentré il faut ozala plonger dans la prière bien aimé dans le Seigneur tosuki awa na pokwa lelo bien aimé yango nde esengeli ete toyekola la prière il faut bondela en tout moment prière na yo il faut ezala soutenu il faut ezala prière régulière ezali te ke ba prière lelo kiti lelo biomati non bien aimé dans le Seigneur ba prière ka bongo te nakoki kolakisa bino bongo te il faut to kende na bio ezala koya kutu ko répondre na ba prière bo okomona na lelo soki po mona na susu on dirait que to de la yon hélicoptère et ya ko luka yo po ete oya ko kota prière kaka pona intérêt na yo. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment Père reconnaissants ce soir pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Hapana pambolio poete au telemisinga liboso ya peuple oyo na pesi au peuple oyo papa na pesi au bango ete Seigneur au toucher bango apalo boko na yo ezali kolo na bango grâce na yo ezali kolo na bango. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? La prière est la propriété privée ya bananzam. Yo ok. Motema na yo ezana no mbindo ti de lo zana no motema mabe etaliote et ta prière même est une abomination. Nazolo bela na bananzam de oyo babanga konzambe. Alléluia. Papa to pambolio na pokwa lelo. Merci Seigneur pour la grâce au accord de biso. Alléluia. Ensemble tata. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour que ta parole habite en nous abondamment. Que ta parole habite en nous et dans toute sa richesse. Que ta parole habite en nous dans toute sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Ya parole yanzambe vanda katina yo. Malwanda nzambe vanda katina. Yango le ainsi dit l'Éternel. Yango de mutu diable abangaka. Soka monique ainsi dit l'Éternel le ton di katina yo. Et akolonga yo atamukete bien aimé dans le Seigneur. Bondela, tokumi sanzambe. Na pokwa lelo. Est-ce que tu es là? Mon bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Ozo Pambolae. Mon santunalo, merci Seigneur, le roi de rois, le Dieu qui vit éternellement. Merci Seigneur notre Dieu. Onangolo oyo saleli biso eteto kamaloba oyo. Alléluia, nzambe tata. Bien-aimé dans le Seigneur. Toba diko présenter. Ba difficulté na biso, ba problème na biso epai na nzambe. Ezwatan ya kofunda. Liboso nzambe na pokwa lelo ozala ndako wana mutu akoyoka yo azate
Et problème na yo secret wana o eswaka yo na motema o lobaka na loba siko loba. Alléluia funda papa bayekoli bayaki yana groupe tous ensemble bazobondela. Et prière ya lisangati na nango yango wana ezalaka très puissante. Alléluia. Ezalaka très puissante, bien-aimé dans le Seigneur. Batombola kimingo na bango. Tous ensemble, to prier na pourquoi lelo, to présenter ba difficulté na biso et pas une ensemble loba na pourquoi lelo ninyango célibat et loba menace na yo yangwana alobi ke voit leur menace. Alléluia. Menace ya banchori ya famille na yo et tango bakoya ete ba koloka ngai papa ba vieux na bango ezika ekweya au nom puissant de Jésus tala menace yangwana. Papa frappé bango d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le problème n'a yo nini stérilité yaya. Problème n'a yo nini célibat yo bayango. Na pourquoi lelo que Seigneur tala mabala ezali pasi na kati ya libota na ngai. Bana basi nyonso na libota mabala pasi papa funda. Toyaka na epai na nzamba zola service tendengeni ya ko prier la prière. Alléluia. Yaya yo oyo zana motema be fukama pesa na motema na yo epai na nzambe. Tikela biso prière ezali la propriété de saint. Ezali propriété privée patrimoine ya bana na nzambe ya yo te. Bon voilà changer. Jésus là nazo présenter bino. Alléluia. Ne connaît pas continuer mais tomber la nave Jésus la thème na biso ata ba o tout ce là. Alléluia. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient mais celle qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur Jésus doit contrôle ya motema na ngai ya bomo na ngai. Alléluia. Toujours continuer mais to invoquer Jésus na. Alléluia. Jésus doit contrôle ya vie na ngai ya santé ya bana na ngai doit contrôle ya nyonso. Alléluia, to pesa ye bomo na biso na pokwa lelo. Seigneur na pesi yo bomo na nga. Na pesi yo nyonso. Tango to banda ko présenter ba difficulté. Et insomnie, femme de nuit, et funda et pas na Seigneur. Ba funda que Seigneur voit leur menace. Menace à femme de nuit, menace à mari de nuit, menace à maladie. Maintenant, il y a célibat. Il y a Bondela. Funda. La pourquoi les deux. Nazo pèse le temps pour te Bondela. Bondela. Alléluia, Ezali. Alléluia, Ezali. Dans émission, te mettant, il y a prière. Kota la prière. Le kolabandeko, kota qui na prière. La Bible nous dit que place au bazala qui est ningani et tremblé, basani et zopanzana. Na force, il y a prière. Alléluia. Alléluia, matissa niveau, matissa intensité, ya prière. Alléluia, na yende na kamayo na la kisayonde va bondelaka. Eh bien-aimé dans le Seigneur, ezalini ba échec répétitif, vie mobile ma papa, ba échec na ba échec papa. Avata la makamboyo. Ma vie na yo ezali kaka ba mauvais choix okota libala liboso esimbité yami balé esimbité yami sato esimbité otomala ke eza normal déjà c'est normal te yaya mabala jo simsatu mwana tata yaya ça ne va pas yango nde ba ça ne va pas nyonso toya nango pas d'ensemble la kisa yango ba négativité nyonso la kisa yango présenter yango et pas le Seigneur. Alléluia, ba anomalie nyonso loba. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mauvais choix. Yango ezana démon moko, esprit moko, ye ayaka kaka ke. Osalaka mauvais choix. Osalaka o prendre kaka ba mauvaise décision. Au nom de Jésus, Père longola bango. Démon moko te azala opérationnel katina bomo nanga. Agis au Père. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yonde continuer ko bondela. Bona yango ete milimo nonso. Et salane sikate. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là? Et ozola kola la te. Aya tambola nanda kuna yo zala ya côté de ma kende na gauche, kende na droite. Aluba kina Ezekiel. Yo mana mutu, kende na gauche, kende na droite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Tu es là ce soir, bondela.
Alobike bafundaki papa ba menace ezali. Menace ezali tala ba demo ya balabala wana. Alléluia tala. La pauvreté vanda katina libota. Mutu akosunga muninga asate. Tala ba diplôme tonda na ndako. Mutu musale zate. Ndeko nanga tala. Alléluia. En cas ya problème mutu akosunga muninga asate. Yaya. Kama pona bonzambe na yo wana kobala o bala wana yango de mutu memela yo ngambo. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bamususu balobake bakoko bongate osomba ndako somba mutuka ozala musala malamu yaya oza na kimia. Alléluia. Funda yango funda nyonso epai na nzambe na pokwa lelo bandeko bayekoli balobaki que Seigneur voit leurs menaces yango nde sujet na biso ya pokwa lelo ya monene yango wana oyoke okobondela nango mikolo nyonso. Papa menace na ngai ezali ke nazobota te hapana bota hapana nabala ozalaka na posa ke obala osi obala kala me bakanga yo kuna. Alléluia. Soki wapi soki na mboka nini libala etikala yo ozali kotula milimo ya seliba wapi kotula hapatala kotula oyo papa na bana na yo. Alléluia. Agis Seigneur. Tango susu ezali nde bana bazali koyoka te funda epai na nzambe papa bana na ngai ansusu makambo ya classe balingi classe te la phobie scolaire bazokima classe balingi kutu kokende classe te. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Mes places bandeko babodelaki. Alléluia. Et tremblaki pour la intensité de la prière. Père de gloire, que ton règne vienne. Sois contrôle ya vinanga. Sois contrôle ya banananga. Sois contrôle ya libotananga. Oh, longwa na ba prière égocentrique. Bandako bondela pour la famille na yo. Boutou moi. Bandako bondela pona bana na yo pona mobali na yo amabe wana bondela pona ye pona mwasi na yo amabe wana bondela pona ye. Hey yaya milimo wana ya seliba obala yango de batika yo na kimia. Hey mwana mama mambweni oyo abali ndenge nini famille mobimba tolobi ke bana basi babala te yaya yango nde kimia oyo zozanga yango wana modela yango nde komona ozomona ke mobali akomi komona yo pamba wana ezali ke milimo wana ya famille na bino moko. Alléluia. Eke kokota kuna ke biso bakoko balate. Yango menace nyonso tozali ba divorce ebele bokaboni ebele. Merci Seigneur notre Dieu. Seigneur étend ta main. Balobi que Seigneur opère de miracles, de prodiges. Mokola mokozo déclaré miracle, prodige. Na bomo inaye. Alléluia. Bondela, déclare. Va prodige, miracle, et salema, na combo. Na Yesu, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Papa, grâce particulière, grâce na yo, l'icône na biso, na poko alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, la grâce excellente, toujours déclarer l'excellence, toujours déclarer l'ouverture, toujours déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, makamba minene, ba porte fungwama. Grâce na yo accompagner banananga et accompagner famille mobimba. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé ton le Seigneur, faute de temps. To bandi koti kabutu na biso na maboko na nzambe yaka pokwa nyonso ete to pelisa moto soki to zo continuer boy. Ti soki to komi na suka mbula yaya okozala en forme spirituelle ba démon wana. Alléluia, ba ko sauter au nom de Jésus. Alléluia. Butu na maboko na yo papa. Nous battons malamu ezali Seigneur. Alléluia. Battez-la, Seigneur. Érige un mur de rein infranchissable et démon mon côté affranchi yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Zambetata. Tozana posana yo. Tomona monene na yo. Au nom de Jésus. Tola la te lokola bapagano papa. Na ilobela biso zambetata. Tomona monene na yo. Au nom de Jésus. Protégez biso, manquez na yo, et dans la couverture na biso, yaba na biso, yaba famille na biso, au nom puissant de Jésus. Frappez d'aveuglement, baïne na biso, bambo na biso te na mutu o, papa levé na biso, na profond sommeil, annonce nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde.
Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, tourne le regard vers vous et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Au tellement na prière intense. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Ozala mutu oyo koyeba kofunda makambo epai na Nzambe na nyonso ezali kosalema na bombo na yo. Funda ka butu moi. Alléluia. Yo oyo ozali kobela na pokwa lelo loboko Nzambe na ngai etouché yo. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois rétabli. Au nom de Jésus. Yo oyo kangama na bal chaîne nyonso ya diable au nom puissant de Jésus. Na beleli marteau ya délivrance est broyé et brisé. Et brisé ba chaîne ba lien nyonso kangi bomo na yo. Au nom puissant de Jésus, libala na yo fungwama na kombo na Yesu. Alléluia. Kimia Nzambe epesemela yo. Au nom de Jésus, sois béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant il y a prière, il y a que la prière, ça s'apprend. Bah, bondela qu'avec intensité. Bah, tombola qui m'a beaucoup likolo. Bah, tombola qui m'ingongo ensemble, angonde yakaka. Pourquoi nyonso ensemble, to bondela. Poété, na psaume 133. Au commande que secret ou anezali, que tant que tous allez ensemble, angonde Seigneur à sa ramakaminen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Kozangate. Pourquoi nyonso yaka ete toluka elongi na Nzambe. Pourquoi nyonso nangonga 21h. Heure ya Bruxelles, heure ya Paris. Yaka ete tobonde la Nzambe. Alléluia. Na prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ. Meyam kolamisatu. Wanande ezali pona banana biso kozangate. Pesa invitation na bande konsusu afin que boya pourquoi nyonso topelisa moto tolala na kimia tolala na sécurité maximale ya Yesu Masia yangonde ya mokolo ya misatu ndeko na ngai po ete tobondela pona bana biso diable pe azali ko mise pe na bana yangonde biso de tobondela pona bango tongo nyonso et du lundi au vendredi na ngonga 6h yaka ete tobondela na mystère ya tongo yangonde tongo stratégie ya tongo ezali ya koluka ba mapamboli ba porte fungwama ya kobelela Nzambe ke Nzambe sala Nzambe sunga e papa mimonisa e tongo ezali bongo ya koko alobi ke tongo azali ko ya po azwa ba doléance nyonso wana azwa ba requête nyonso wana mais alobi ke me mawa azomona mutute yaka na tongo ete tokota na mystère ya tongo tango tozali ko bondela ensemble yangonde ye asalaka. Mais ya samedi na dimanche ezalaka na 5h30. Mais dernier samedi ya moi wanande to bonde tozaka na veille na biso intitulé 1 heure avec le Seigneur kozanga tende konangai. Tous les dimanches nangonga 17h tozana émission na biso parole de vie yaka oyoka liloba na Nzambe ete liloba na Nzambe et kangola yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui est qualité, par exemple, a confié ma grande chose exalité de Kolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est nous s'abonner na yo. Alléluia. Pour na kosunga msala beau partager, beau tala na clochette wana, ou cliquer le colonango. Répétez et au banda kolaksa que non, il y a un élément nouveau. Ezali bien-aimé dans le Seigneur. Bo like net na pourquoi les losoki ke nano like te like pona lokumo l'ensemble bo sala ba commentaire salango na langue yo monique okoki ko sala de kolanga atam tumoko akotanga yo kaka bien-aimé dans le Seigneur na description bo kuta ba coordonnées na biso ete ceux qui ont un problème spirituel ya ke mambo tezalité ya ke non ko bala ezali pasi maladie baka nyonso o etangami spirituel oko benga biso
tokosunga yo na prière ndeko nanga okuta pe PayPal na biso ezali pe compte bancaire ezali pona soutien ya ministère oyo ndeko nanga sunga musala oyo nzambe pe akosunga yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir. Amen, amen, amen.